ceux qui ont lingi Congo wanande to dimio on dit que oui en tout cas problème est mais ceux qui ont lingi que au moins tongama vous allez la biso na ba solo ya ba guerre oh bitumbo ba rwandais en tout cas messieurs vous allez désolé comme si tonga tonga na biso to lingi ba distraction te vous allez koyela biso na ba solo ya milai to pesi bino kanga moi exemple Congolais le bien est alingi mboka na ye po ete alingi ne Congolais tamba Congo azali ko lobata nyoso na kene ko bunda pona mboka na ngai mais azali na voisin ay Congolais on azali tango lisuko mona passe mais ye azali ko sepela na passe ya Congolais wana ye mutu moko pamba et bon mutu bon azali associé ba millions ya bato o azali na Congo pona nini bolingo ko disa bato pour ye comme ça vous savez comment biso bazonga ou de banane to ça tango bino ozali ko sala makambo ba nateke bato sulu bazali na bafandi bazali ko étudier ba Congolais bato bazali ko sala ba makambo o ku tozali ko mona tina te vraiment zali mawa ya ko tozali ko senga te ba Congolais font mentalité changer mentalité zali ya popola Congolais benza zali na valeur te batu bakoko préféré na même que bandima ba malien te ba ndima ba Congolais bandima ba sénégalais te ba te ndima ba Congolais alors que to yebi te na tango ya gala un sénégalais azali ko lenga liboso ya Congolais ou bien malien azali ko lenga liboso ya Congolais mais lelo est comme le contraire biso de ba Congolais to comme ko lenga liboso ya batwana mawa vous allez ko yela biso na ba titre ba o biso ba leader ba français milai ba démonstration ndenge na ndenge bozali ko lakisa tango bazali ko yebisa bino bozwa kasi maile na bino bozali ko démontrer aboke de kosala yango na mboka rien bozali ko kufa kaka na maile na bino bozali ko lakisa bato tango nyonso na banganda ba Belgique na banganda komelaka masanga kobetaka ba masolo ezanga tina après si na bino nde bozali ko loba biso ba licencié biso nde to kosala quelque chose pour na mboka na bon kosala rien parce que bolingi kozwa kaka maile na bino kovanda na yango mpe kokendeka kosisa kobetela ba masolo kaka kuna na banganda na Belgique tosi toyeba bino ba faux opposant ya nzala bozala bino wana kaka pona ko distraire peuple congolais asi à lembi alors que bisi bino ke pona bo kokana bino pona bosala lisusu ba bêtise boya to sangana to kende kotonga mboka boya to kende kotonga mboka ezali na besoin ya bato ba kotonga yango toza suna besoin ya koboyela biso ba histoire belé te depuis 2007 pour banda obeta de lisolo ya ba rwandais ti ne ezalaka histoire wana bo change gâté ezali mawa peuple congolais ezali mawa mboka bazali kotongama Bama yele na bino bozali koloba boza mayele mais pour que na Congo pour cette mayele na bino pour tonga mboka mayele na bino suki kaka na ngada o mona mutu za mayele tala libu mene na veste na afani kaka kuna na ngada za komela ko tali saka batu ndenge ni ya yebi ndenge ni Congo ko changer mawa ignorance bozali ko yela ka biso ba titre ba minene o docteur o avocat mais suki to tali bino o mona kaka ba docteur wala ba avocat bazali kolandaka bato bazali kobenga bangunda o bazali kutuna tina te bazali kolandaka bango en cachette mpona kosenga bango mo bambongo ya mike mpona bapesa bango na baparti na bango po ete bakaka kolobaka bango na tribunal poni ndenge bosisi valeur na bino alors bozali koyeba te bozali koobserve bino malembe malembe boya totonga mboka botika makelele ignorance mboka ezali kokende na kokufa buzoba oyo bapeple congolais tozali kokanisaka buzoba nde ezali kaka na bato batanga te buzoba ya bapeple congolais ekoti mpe na bato ya baparti politique na bato bazali kobenga baintellectuel lelo bakomi na buzoba obengaka bato na batelefone mpona koluka ndeni ya kotekisa bakarte ya parti politique obengaka bato na batelefone mpona kokuna estce ndeko na wana sapasa tribunal estce azali na avocat ya bien mpona nini koluka kaka yazwa marché wana babusiness ya salite babusiness ezanga ntina bazali kotelema mpe liboso balobi bango baopposant bino baopposant bino boza baopposant te boza kosala babusiness ya salite boza baopposant te bozonga na Congo toya totonga mboka tosangana bosi bozwi échec bokoki eloko te badiscours na bino milei tosi tolembi bomoni te ndenge ngwanda suki ngwanda basi bakomi kobengana na France bakomi kobengana na Belgique po ete bamoni ete basi balembi ye soki omoni baminere basi babandi kosala iboka koki koluka liwa na ye po bayeba ndenge nini ya kobotela babien na nyonso ezali na babanke akomi mitelengano ye wana koki kopulaka basi na bino o président ya parti ya pareko bomoni ndenge akomi kosala basi na bino malembe babiloko ya deuxième république oyo ye na mobutu babande kosala omoni ndenge amemi yango awa abandi nanu na bacolaboratrice mais oyo mosusu asala na cachette boyebi yango te système ya kiibu amemi yango awa wamvene moyibi omoni ndenge amemi yango awa bamama mingi asala moni mpenza asala moni bamzoto na bango mais histoire ekopesa biso raison atandele mpona oyo tozalaki na yango yango wana peuple congolais oyo nyonso kayebi alingi mboka na ye na ndenge azali komona bamakambo lingala facile ezali kolakisa soki mpenza olingi mboka boya tosimbana tokende totonga mboka oyo ezali su ntango ya badistraction te mboka ezali kotongama boya tosanga topesa mayele na biso po totonga mboka ozali kodistraire biso kaka na bamakambo ezanga ntina balider politique ya tianana balider politique ya nsima ndaku oyo bazali kotekelaka bakarte ya baparti politique na kobombana
akozwa téléphone à partir ya 23h ayebi teke bato bazali ya kolala kobengaka ndenge mpona kotunaka mpona kolukaka bakommission kotekisaka bakarte ya baparti politique babusiness na bino ya sali tana toyebi yango tozali kodenonse yango na minute oyo tozali koyeba ete awa na poto vrai leader congolais to opposant congolais azali te à part kaka ete Etienne Tshisekedi oyo biso tomoya mpenza ke azali kosala makambo na ndenge ya amour ya peuple malgré age lelo ekomi kolebisa ye nzoto mais vrai leader oyo biso tokoki koloba ye te mpona kongo ye wana Etienne Tshisekedi c'est tout baoyo nyonso batikali zéro bakoyela biso ya bafrançais milai banini bazali bato moko mpenza simple à corrompre po soki deja ozomona leader azali kolandelaka mo avert o ba 30 euro ya makambo bakarte ya baparti politique ebongo leader ya bongo ezali facile oyo ete kabila corrompe ye mais so kabila azosala yango te mpo kabila ye moko alingi ete mboka na biso maintenant corruption esila totonga mboka biso koyela biso bahistoire ezanga ntina o leader congolais na poto aza te bandeko o bamarche banini mpona toyebisa bino ke peuple congolais aza ignorant totali ebele totali na baimage mingi oyo batambolaki oyo basalaki marche jour ya le 30 juin bandeko bosali marche botamboli ti esika bokendeki kosuka kotelema mpona koloba ete tosuki wana totelemi awa marche moba basali sans même préparer discours ye akomi kaka wana ale bakomi koyeba babi bon tokoyeba ti tokopanzanela kaka wa sans discours ignorance alors boapprendre nini na bato batali bino boapprendre nini kaka na bapancarte na bango bozali kokoma kaka kabila rwandais congo ezali envahi na bapaya mais na bapancarte na bino opesaka meme ata bamwa bamessage oyo ozolakisake lelo ndenge bozali komarche wana message moko capital oyo ntango mpe bapaya batali balobi donc bato oyo baza na idée mais jusque là bapaya te baétranger basi bamona bino boakila te mpo botiala kaka na langage moko kabila rwandais kabila droit parti wana kaka wana nde ezali kopesa ignorance yango na babindela ngo bazali koseka bino balobi tala baoyo bazoba bovanda kaka boliraka bino bambongo ya sociale tomesana kopesa bino yango ete toyebisi bino ezali na ndeko mosusu akomelaki ngai alobe lobi yo soki okanisi te ozali ngunda kokanisa teke bato nyonso bazali bangunda ndeko naza diplomate nazali na diplomatie ndenge nini akoki koloba parce que soki nalobi ete biso bangunda na mitiaka mpe na kati ya bangunda mpo nini baaccepte message na nga facilement mais soki nayebisi yo ke ngai nazali mpe moto oyo na poli na kati ya navandi na poto awa nazali ngunda te ntango mosusu okokwaka nga te mais ntango nalobaka ete biso bangunda na mitiaka nazali na diplomatie mpona message na nga ezala ta bangunda bayoki yango bamona teke na fingi bango mais bamona ete biso nyonso ozali na kati yango na tozali koyebisa bino ke peuple congolais aza na ignorance peuple congolais mpo azwa mutu facilement bango peuple congolais amonaka kaka ifo olakisa ye mbongo nde okoki kozwa mutu facilement non okoki kozwa mutu mpe na maloba na yo ifo koyeba ndenge nini okoki koloba ndenge nini okoki kopase message na yo mpo ozwa mutu yango te toyebisi na bino ete esengeli na bino boya tosangana to tonga Congo botika buzoba ignorance esi eleki bokomi koutilize même na basi na bino na bamakambo ezanga ntina kolobaka babêtise likolo ya presse liboso ya presse boya totonga mboka bomoni suka na yango soki lelo ngwanda akomi kozwa privilège ya kotushaka meme basi na bino parce que bino moko nde bokei na buzoba yango ete akomi kotouche azwi système ya deuxième république ya kotushaka ndenge mobutu ezalaka kala alekisa tala te mobutu ezalaka ya komona ata mosusu soki avandi na guadoli te bazali kolakisa ata mosusu journal soki amoni ata mosusu nani journaliste moko aleki azali kopesa émission soki azali kitoko akosala to akoluka président na ye ya ubien conseiller na ye atuni ya bilobi namonaki journaliste moko boye banini bosala to bobengela ngai ayawa wana nyonso mpo asasa lelo mpe susu ngwanda memi babiloko wana mpona kosasa yango tozali koyebisa bino ete peuple congolais fungola matoi fungola misu kozala susu na buzoba te 32 ans epesa biso mayele 32 ans epesa biso mayele na ntango oyo ifo totonga mboka totika buzoba wana nde message tozalaki na yango tosuki wana mpona lelo oyo azali na matoi ya koyoka ayoka oyo mpe ya kolinga atire mwa leso na oyo tolobi atire mais oyo mpe akolinga kaka atikala na buzoba bato baexploitaka ye azali na poto mais alingi koapprendre te baexploitaka ye akotikala mpe kaka bongo ignorance na ye ekomema ye na buzoba yango wana tosuki wana mpona lelo nabandi na mbala ya nsima nde
bozwi ba programme na biso na émission oyo tobombeli bino. Merci.